bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya mosila no bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga bakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc tu m'as envoyé zo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois de plus sur le www.BTV3 Télévision, une chaîne qui a toujours l'habitude de vous montrer tout ce que vous voulez, une chaîne qui a toujours l'habitude de vous informer, de vous former et puis de vous divertir. C'est pourquoi nous vous demandons encore et nous vous redemandons encore de vous abonner massivement sur notre chaîne afin que vous ne puissiez pas manquer des éléments. Aujourd'hui, c'était pour moi un réel plaisir d'avoir sur ces plateaux Monsieur Joël Mungu qui est le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UNC Kinshasa. C'est ensemble avec lui que nous allons essayer un peu de parler sur les questions Oyo population Azako s'est posée et puis sur la rumeur Oyo Azako s'est passé na Katia Potokuna. Vous êtes conscient que dans un moment où Tozoleka Oyo bana potu belé est-ce que tu par rapport à la spéculation ou les kaki président vice-président awa a comme un peu éclaircir opinion et puis un peu par rapport à makambo ou pour le régime au Yassika et Koti. Alors sans plus tarder, je m'en vais déjà à saluer mon invité qui est le vice-président Joël Mungu à qui j'ai dit bonjour. Bonjour moi Namoka. Bonjour. Et qui m'est Ali? Et vice-président Joël Toye awa na kati permanence na UNC to me camper ko beta masolo parce que biso to yokaka kati to kitaka sur le terrain to vérifier makambo et to kiti awa toye bananu UNC isa parti o esangana kina UDPS isa ki cash pona ko kumba na masolo ya élection tout ko leka na 2018 et salut kuno ba sali cash lelo bazana pouvoir. Mais pouvoir, il y a cash, ils ont vraiment contesté. Ils ont un candidat Moussoussou ou Abimi malheureux, ils ont contesté et puis population paye. Ils ont koloba que cash est gagné parce que ça qui coalition to accord na président Kabila yango ba gagné. Tant makambono se comme la bino na matoina bino bato ya cash bolo bagani. En tout cas, moi Namboka Yaliboso, merci mingi na opportunité au Pessinga ina s'exprimer lelo à travers micro nayo, à travers caméra nayo et pas ya ba congolais pe ba congolaises nyonso o bazolanda biso na diaspora awa Namboka en interne. Donc merci mingi na opportunité au Pessibiso. Déjà pour répondre na tout na roloba boye. Tangu tokela ka ba parti politique. Objectif principal est d'abord conquête du pouvoir. Et Oyebi Kembo Kanabiso depuis 2006, après la décennie de guerre, Tolobaki, plus jamais pouvoir Tokozoyango Nanzela et Bitumba, Nanzela et Mandoki, Tolobaki, Bison Stoyo Kanaki, accession au pouvoir. Il faut passer obligatoirement par les élections. Et Biso INC en tant que parti politique, Tozaki partie prenante dans le processus électoral Oyo, Totika ki ba candidature na ba niveau nyonso, mais le la politique est sengakapé moins tactique, moins stratégie parce que on ne gagne pas toujours seul. Okoyi ko zala makasi ndenge nini, mais par moment pour na kolonga sengakapé moi lisanga ndenge tolobaka l'union fait la force. Yango wana na cadre wana biso UNC to participa ki na ba discussion nyonso oyo ezalaki ko tendre ezalaki ko soutenir victoire ya opposition. Et biso UNC candidat na biso ezalaki président Vital Kamerhe parce que mokili mobeyebi ba congolais nyonso bayebi o bazana poto que président Vital azaki pe candidat moindre était parce que sur le plan de profil, Azaki correspond à critères. Sur le plan de popularité, Azaki n'a pas popularité. Azaki na parti politique, Yamunene Azaki ko fonctionner. Donc, c'était de notre droit légitime. Il y a qu'à prétendre qu'aux Zalapé, qu'au Bim sa candidat président de la République. Mais au fur et à mesure, Tozaki ko avancer, Tokéine Afrique du Sud, Tokéine à Genève. Réalité politique est ça que
il fallait qu'il co-signe pour une alternance. Yangoana, président Vital Kamerhe et président Félix Tshisekedi, après Genève, Torozong et la Makamba Kalate pour essayer les cas. Baloba Kiba Sangana, Pesibiso ticket gagnant, peut les lots conquérir pouvoir. Tozali pe malin mais ko avancer. Signaux fort ezali ko pesa mapé espoir ezali ko zonga na peuple congolais. Donc ezali fierté pour na biso bien que makambo ya ko sala ezana no ebele, mboka ezana ba défi ebele à ko relever. Donc il faut biso population congolaise mingi pe jeunesse to appuyer le nouveau président de la République na équipe na Mobimba to bo sanité son directeur de cabinet honorable Vital Kamerhe Azali président Nabiso. Donc nous sommes dans l'obligation de soutenir Bango pour que ensemble le peuple congolais va relever des défis au Tozanango. Il y a développement, il y a chômage, il y a pauvreté au peuple congolais. Monsieur Joël, Baimboka Nyonso bande kozela soki opposition et ju pouvoir et bengana bato ba travailler qui na régime ya Kabila. Oui. Et Kanga, voire même Kabila, il n'est président Kabila, il est président honoraire Kabila, et Kanga, Batouni sur le travail qui n'a. Mais jusque-là, cache et du pouvoir. Mais Batouana Nyon Soana, Bazana Bango, à l'aise, Bazo Kanga Bango, tu es pour trahir quelque part, population, ou bien causer le Bongo. Nakoya na mutuna na wana menangina le belo komoko. Na mutuna no liboso lo baki pouvoir ya président Félix Tshisekedi ezali contesté. Non. Tozali na démocratie. Démocratie ezali loi ya nombre. Ba o baza ebele bako gagner. L'UDPS, l'une des raisons est ça qui que biso UNC na président Vital Kamerhe. Toti que là UDPS candidature à la présidence de la République, c'est parce que total qui parcours il y a UDPS 38 ans d'élite. Et ça peut faciliter. Leadership politique c'est faux. Même biso UNC l'année prochaine en 2019 ça 10 ans. Ce qui te dit que UNC tokanga Congo mobimba kwenti kwa na kokosa yo. Implantation création et leadership politique basala ngona mukolo moko te olali olamuki IDPS UNC ezaba parti oyo tozana baki. Dans la législature, l'IDPS a plus de 40 députés. Dans la législature, l'INC a 18 députés. Donc, ESA force. Alors que parmi les prétendants sous opposition, dans la législature, au monde, parti politique, ils prétendent être président de la République, mais ils sont un député. Nous sommes parmi les critères autotiques en Afrique du Sud, mais ils sont qui ont au pied à Genève. Ils ont mauvais souvenirs, mais ils ont rappel. Donc, qui est président de la République, Ezaki Kaka Moko. Donc il fallait que Congolais sur 21 ils sont se présenter, il fallait que Moko Ndalonga. Et Salami qui est président Félix Ndalongi. Il y a un autre Kosenga na ba Congolais nyonso. En bon démocrate, tout le monde a même na Mikilia Poto, ce qui Emmanuel Macron a longi adversaire naie attaque aux en souci, attaque aux a frustré, mais démocratie est 5 peu moins élégance au Gobenga Ndegona au féliciter. Pas au franchir les lots. Un pouvoir qui est arrivé par les armes, mais Kolongo la bango na pouvoir nanzela maponomi ezaki facilité. Donc il fallait qu'il faire montrer ya détermination parce que boyebi to bandi ko réclamer élection depuis 2015. Na ba marche bandeko ba kufi to koyi ko bossa na bango te et lelo aboutissement salami dans les calmes ndenge kondo Tshisekedi alobaki que donc on doit pouvoir en douceur. Donc tous pouvoir en douceur. Donc les alibas qui il faut préserver. On peut quelque part vous comprenez que le président Vital Kamerhe a organisé Félix Tshisekedi. Président Vital Kamerhe gagate ba candidat nyonso mutu moko ta kokaki ko gagner yemoko. Ezaki impossible, il fallait que ça la ba alliance coalition. Yango tokendaki na Afrique du Sud, yango tokendaki na Genève justement pour na kobimisa coalition oyo et ko arracher pouvoir na majorité oyo utikoleka. Et cash na ba leader na ye excellence président de la République Félix Tshisekedi, na directeur à cabinet na ye honorable Vital Kamerhe ba réussir eloko wana, il faut ba congolais ba la reconnaissant et lelo to sali économie ya makila to sali économie ya ba vie humaine parce que mutunya so banayi ko s'attendre na chaos mais il fallait qui
alternative ils allaient proposer au peuple. C'est vrai, Congolais sont obligés à Sima. Tous en démocratie, Congolais sont obligés à Sima cacheter. Baope ba voter indeko Shadari Bazali, baope ba voter indeko Fayulu Bazali, baope ba voter indeko Mokia Bazali. Donc démocratie et aussi un moins élégance, ceux qui au perdre Zala bon perdant, petit Kamboka eux évoluer. Toujours à ce qu'on a question à tout qui répondre pourquoi jusque là Batu o ba travailler qui n'a président Kabila. Oui. Si ko yo bo tcha bango maboko te ozo continuer ko chérir bango. Combat na biso UNC, combat ya IDPS cash ezali ko instaurer un état de droit. Dans un état de droit okoki ko yate olali olamuki obandi ko kanga batu bikangela ezaka pété. Démocratie en tozali ko luka, état de droit tozali ko luka. Il faut d'abord biso moko tozala exemplaire. D'ailleurs, président Félix Tshisekedi atiaki mandat na oyo sous les signes ya cohésion nationale. C'est vrai, cohésion nationale et l'ikoloba impunité te. Cohésion nationale les alliés égal ya ko laisser faire te, laisser aller te. Mais du moins, souci na biso zalito instaurer un état de droit. Et si kawapi justice et fonctionner en toute indépendance, c'est à dire que non, président de la République a venu na bureau naie a pesi injonction na procureur général que kangelanga mutu songolo ata so ki sale lokote. C'est vrai, Bambeba ezali mais ce n'est pas au président de la République à bandako pesa ba injonction dans un état démocratique, dans un état état de droit auto construire. Il y a séparation de pouvoir. Justice ezali wane sala musala nango. Président Félix en tant que image ya exécutif pe bazo musala na bango yo kanisi lelo soki justice o ezali wana. Soki ngai na sali mabe balingi ba poursuivre ngai président Félix a opekisa bango. Donc totika mutu na mutu asala musala na ye. Toluka ki état de droit yango yo. Mais au moins que makambo ezo sala mana minutes o yango zo pesa ba imboka raison ya ko kanisa ne bazo kanisa parce que président Félix Tshisekedi na moment de loba ata na kati ya ko nommer batu o ba travailler ki na président Kabila yango ezo pesa on ningisa ya ko loba te ke ezaki ba accord o ba sala ki basangana boina boy ezali likambo ya accord te. Congo ezali ya ba Congolais nyonso. Ngai na koyi koloba na otende ko journaliste ke ezali na droit na Congo te. Yo po koyi koloba na ngai te kende ezali ya biso nyonso. Politique ya exclusion ezali malamu te. Biso UNC elongo na bande ko na biso ya IDPS na cash tolobi tokosa la politique ya exclusion te. Surtout que le président de la République a lobby il faut Congolais ayo kanana moninga tolongola système ya bakerel o ezaki liboso nanga mususu ba saint nanga mususu ba diabulute tozali na ngonga ya cohésion nationale tout en tenant compte il y a passé ya donc nazoya non ngai nazali ko sambela bango te mais nazali ko yebisa na yo que parmi ba congolais bazaki ko travailler na ndeko Joseph Kabila bango nyonso bazaka mabete. Incompétent. Lelo, il y a un nouveau leadership qui est arrivé. Il y a des signaux clairs. Donc, Congolais nyonso, il faut appeler les meilleurs de lui-même pour que Mboka ait liboso. Tous les sous n'angonga ya exclusion te. Tous les sous n'angonga te que ngai kaka ngai ndete. Lelo Congo il faut avancer na ba Congolais nyonso. Ezala na poto ba Congolais oyo bazali compétent. Président Félix Tshisekedi alobaki avec lui, fini les exilés politiques. Avec lui, fini prisonniers politiques. Bien que c'est toute une procédure. Congolais ou azali na étranger, amonike akendai kotanga, azui mayele, azali presiko ayako investir na mboka nae, azali presiko ayako servir mboka nae. Ils sont libres. D'ailleurs, na moment ya pose ya ba candidature, ba Congolais belé ba utaki na diaspora, même pas na biso na INC, ba candidat musu ba utaki na diaspora ba yeba postuler. Donc Congo ezali abiso nyonso, mutu ako exclure moninga azalité. Ndeko Joël, lelo oyo Martin Fayulu le temps andeko contesté pouvoir ya Félix Tshisekedi. Abanda qui vraiment commis pesa dans l'Union africaine qui va côté là na France va côté là. Mais lelo oyo
président Félix Tshisekedi, tu connais nommé deuxième vice-président, il y a Union africaine. Oui. Est-ce qu'ils allaient pour manipuler malamouté, tout ils allaient pour batombo la kaka Union africaine? Ndeko nangai, nauti ko yebiso ate, tozali na démocratie. Démocratie elingi koloba, tolérance. Démocratie elingi koloba, respect à opinion ya muninga. Président Martin Fayulu, au peto respectaka mingi. Azali libre. Ce qui a monité résultat au CENI après ça qui s'appelle ça qui était. Azali libre ya kokende devant ba juridiction compétente ko koti sa recours pe asala ki yango. Mais na moi droit moke o biso to tangi ba biso la charge de la preuve incombe à l'accusateur. Elingi koloba nini? Ngai soki na lobité ndeko journaliste caméra ozali kosalela ezali ya ngai ngane fona ya na preuve et pas ya ba juge na prouvé que réellement caméra ozali kosalela ezali ya ngai ndenge mona ndeko Fayulu tango akendaki na cour constitutionnelle charge ya preuve ezaki ya yende faki ya na ba PVT na bandundu nazwaki 1 million de voix mais ba pesi ngai 500 000 ba PV na ngai yango na Kinshasa nazwaki 5 millions de voix. Ata soki eza exemple. Na Kinshasa tozaki na 4 millions d'enrôlés. Na Kinshasa nazwaki 2 millions de voix mais ba pesi ngaka 1 million ba preuve na ngai ba PV na ngai yango. Mais ndeko Fayulu. O azali la droit na ya ko réclamer akendaki na cour constitutionnelle mais il n'a pas apporté les preuves de sa victoire. Donc ndaku ya Félix na Kabila. Non. Cour constitutionnelle et Gozalanda qui a Félix Ndengenini. D'ailleurs, le cash n'a pas organisé les élections. Bissonio soto contesta qui seni wana. Le lokoloba qui seni cour constitutionnelle et comme inda ko ya Félix Tshisekedi ezalokuta. Ezalokuta. Poto yebi ba magistrat na ba juge. Tuyebi kende ko Kabila mutafutaki nomaki bango. Seni tuyebi ke bazaki na poche ya ndeko Kabila à un certain moment. Non, nazoya, tikilanga ta nazoya. Biso cash tozaki kaka nde très stratégique. To comprenez que machine ezaki alibi, ezaki prétexte pour que biso to boya élection pour que bango bazwa raison. Mais tant que to contourner yango au monique adversaire à quelques jours il y a élection asila ki mayele. Donc to lobby politique quelque part, ils allaient intelligence, ils allaient stratégie. Les locaux cour constitutionnelle, ils allaient ndako Félix Tshisekedi, ils allaient le couteau moko monene auto qu'on n'imaga jamais. Pendant cour constitutionnelle, les allaient en toute indépendance à continuer comme ça, ba recours, il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux, ils allaient kuna. État de droit oyo biso tozaki ko prôner moment ya campagne pe o tozali ko instaurer et pekisi biso en tant que pouvoir en place to ke ne ko sala injonction kuna ba ko sala musala bango en toute indépendance sans pression sans injonction intérêt ya mboka choix ya peuple ezala respecter donc toza convaincu que local la preuve il y a échec, il y a président Félix style les a bandité. Donc les ont dit, les ont dit. Lelo Félix Tshisekedi, président de la République, Azali deuxième vice-président. Il y a Union africaine. Est-ce qu'ils allaient pouvoir manipuler malamouté tout ils allaient pouvoir tomber la carte Afrique? Non. Ezala na Union africaine, ezala na Congo, mokili mobimba ezotambola na ba principe. Parce que ayeka lelo ba chepe mbala moko. Non. Ezali kambo ya lelo te. Congo, le Congo est un État, un grand État en Afrique. Nous avons notre place en Afrique et dans le monde. C'est à nous de faire prévaloir place na biso wana. Ezali cadeau te bapesi na président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, c'est le président d'un grand pays, d'un grand État et Afrique. Donc ceux qui ba africains bazali ko reconnaître place na biso, bobengango favoritisme. Le Rwanda a aussi comme président Union africaine. Le Rwanda a aussi comme président Union africaine. Bokansi, Rwanda est allé plus grand que le Congo. Je ne pense pas. Je ne pense pas, surtout que juste après élection, le président Félix
na équipe na Mobimba ont fait un grand travail diplomatique. C'est ça aussi le pouvoir. Il faut faire prévaloir poids nayo sur l'échiquier, sur la scène. C'est ce que le président Félix na équipe na Basali et Afrique est obligé à reconnaître place na biso. Donc favoritisme mon côté zawana. Donc les Congo, ceux qui sont congolais, tous ont mis une dimension que tout le monde le Rwanda et l'équipe est comme il passe. Donc nous avons notre place en Afrique et dans le monde. Voilà, ndeko Joël toujours cité petit à petit dans l'isuka ya émission na biso, mais ils ont mutuna moko oyo bana poto lelo ba congolais ozo vivre na kati ya poto kuna baza komi tungisa balobi président Félix ABC bango bazonga na mboka na bango alors que makambo mususu kutu o bande ko s'attendre que asala la bango nanu primordialement asali yangote kaka bango ne bazonga na mboka. Moi spéculation wana est-ce que okulu bani pona yango ou soit oyoki déjà eloko wana Tozo yoka yango na ba réseaux sociaux. Mais moi je pense que le président Félix Tshisekedi Lelo Azali, président de la République. Ce qui a lobby mon côté, Azana ba canon oyo a ko utiliser pour aloba. Mais nga na ebi ke biloko wana ezali rumeur. Biso no Stolanda qui président de la République na Kenya. A lobby fini l'exil. Ba congolais nyonso o ezamboka na biso e koloba lelo ke mboka oyo ko se développer na président Félix Yemoko ezali pe erreur. Il faut que les Congolais s'impliquer. Biso ba otozali na kati, na ba ope bazali na diaspora. Donc Congolais il faut s'impliquer pour que le Congo se développe. En disant que les Congolais bazonga na mboka na bango, le président Félix veut tout simplement insinuer qu'il y a de la place pour tout le monde au Congo. Si. Tout le monde qui na ba Angola a ba refoulé bande ko na biso. Dans le non-respect il y a ba règles, il y a droit humanitaire. Mais Congolais, bolingi tata moko aloba na mwana ke azonga suna ndakute. Donc le Congo c'est notre maison. Soki okendaki na poto moni ke bazali ko compliqué yo. Otangi, ozana diplôme moko na mundele mais okomona na musala mundela zozo wa salaire 10 fois plus que yo. Soki ezali o trouver que ça opportun oya kotia mayele na service ya mboka to développer mboka. Où est le mal? Donc Congo ezali biso nyonso. Bana poto o bazolanda biso o bazana Afrique du Sud o bazana Chine bokendaki na poto botangi boyekoli vous êtes suffisamment outillés pour apporter quelque chose dans mboka na biso. Donc il y a de la place pour vous et biso bande kona bino pe toza fier ya kozela bino ya koyamba bino to apprendre pe o bino boyekoli kuna na poto. Donc le Congo nous appartient à nous tous. Donc discrimination et égalité. Donc président Félix Azali prêt ya ko travailler na ba congolais nyonso ya diaspora ya awa OP ba ndenge ba lobby OP va travailler na président Joseph Kabila o Azali disponible o Azali na ba compétence ya ko pesa na mboka, pourquoi pas à travailler na bango. Donc c'est tout à fait normal, discrimination zéro et surtout que dans une période de cohésion nationale. Voilà, je vais te comme sur émission na biso, ceux qui moi le baso qui ezali au PC et puis ceux qui ko sepela puis ko pesa numéro de téléphone, bato bazo na biso ba koza na besoin nango. Lilo bananga ya suka et d'abord on a banana numéro de téléphone. Ceux qui balingi ko joindre biso, tozali na plus 243 81 82 30 516 plus 243 81 82 30 516. Mon mot de la fin est Zaliboy. Et loko congolais nyonso alukaki ezaki alternance. Et loko congolais alukaki ezaki un nouveau leadership à la tête du pays. Pour réussir kozwa biloko wana. L'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus aux querelles inutiles, l'heure n'est plus au tribalisme. Ngonga ezali ke ba congolais basangana batia mayele sika moko bayeba ndenge nini toyeba ndenge nini toko zongisa Congo na esika nango ezaki kala. Ba ndeko na biso ya Afrique ba respecter biso, ba ndeko na biso ya Europe ba respecter biso, ba américain ba respecter biso. Et moi je pense que eza déjà na ba signaux forts eza donné ezali ko présager que lendemain à Congo ezali meilleur et biso ba congolais
tozwa conscience ya eloko wana pe toyeba ko avancer et longo na ba dirigeant na biso ya sika. Merci. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Je pense que pour comprendre le vice-président, il y a Luc Desgènes, il y a Luc Desgènes, il y a UNC, il y a Katia Kinshasa, mais c'est Joël Mongu, oui, à Meki un peu que s'est posé par rapport il y a un poteau, par rapport il y a politique, il y a Bisondenge et Zakotambola, mais et ce qui s'y a été, Tokoluka et les sous-sous, tout me un peu comme Magnola, na question sous-sous, oyo, se pose. Mais pour nalelo na suki awa na pesi bambote dangai na boss nanga waza na kati ya France wana na moni mon boss Pierre Elvis na pesi bambote ya trop et puis président Gilles Makofu nebi ki zaka branché wana kuna kolanda ngai na pesi bambote ya trop maman Annette Malidina et puis na bino batu nyonso obolingi ba dédicace obolingi ba publicité na ba faire na bino nyonso bozo sala numéro ezawana bobenga biso bopesa biso ba remarque na bino ekozala malamu mais pour nalelo ngai na tiki bino rendez-vous na biso zomi na mikolo ezali koya. Ciao. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV 3. Makambole ni mosila no. Bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga raponani. C'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi lana mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie là mon boss ma presse mambo. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti